Capage TV. Capage TV. Mamani, lelo to komi ko douter na banzembo na bino de na ici Francis banzembo beleza ya TikTok et bimi et régner makasi mais esili. Tango ya banzembo ya kale zalaki ata lelo soko yoki mange ba ça il a biso 4 photos ana pa Denis bache frère Patrice bache tout Samuel babi banzembo oh so betna matanga te c'est que zate mais banzembo wana kaka yango ti lelo ceux qui bache yango se sentir pendant que ndeti zo bouger trône ya nzambe yemoko mais lelo écriture na bino ezo pesa lisusu lokumu na nzambe te biso no toyoki kubanda lelo te mais toyebi ki yo za na écriture a bien yo moko en tant que mwana nzambe elo oni ozo mona elo oni pe oyo bana nzambe bakoki ko rectifier na banzemo na bango sans jugement sans parti pris et la tala rape baninga na télévision ba sœur mususu ba frère mususu ne bayembaka inspiration pe ezo kokola kaka OK ceux qui tolobi kaka nyonso uti kaka na Saint Esprit te wana tuzo batana OK tozo ka pe ndamu pa baninga yo to moni ba chantre bazo comme ba pasteur inspiration on est utaki wapi l'église au salara nini et puis depuis quand au bandi koyemba on ba question là bon na ko ba non na question ya mibale ouais na bani koyemba na âge ya 15 ans OK na zaiki na chorale ya église mais église c'est quand les lots et c'est quand la bande koyemba te boki maraka te toki maraka so bokomi ba star et ça déménagement des salaires OK inspiration ya koyembela nzambe et qui on ndengeni bon déjà banda bumwa na ngala linga osela nzambe na kosela nzambe la carte église je vais gérer oui c'est bien mais il faut que la bible banda pour yebisi so ke yo bande ko koyembela nzambe na âge 15 ans mais aux gens qui ont une inspiration oyembela nzambe te ke osala album nous ça single to sala nzembo mo be ba no so pe bayoka ezala non koyembela nzambe mais na yo moko na église et on a vu pourquoi ko banda lelo sikoyo tango bali okomi mur de ce ko sala album on a ko banda lelo eza expérience na yo moko personnel eza réalité oyo zo na mokili to eza expérience vécue to ndeni bana bazo 6 examen d'état calamité yango yo examen d'état ezali kobima collège décarré ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel donc parents nyonso ya lingi mwana na ye oyo arrivera mwana na ye akende kotanga na Canada en tout cas opportunité yango oya bo bozana mwa mike bosunga bana ebele bosala berere boki kosomba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant c'est pour ça que bon botindikeli mwana voyager bokanyi motema 4 à 5 ans akoyi mutu munene na mboka bozui vie King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa eza mabete eza penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Otoza ne partenariat yo yebi. Kotion se to bembo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Ceux qui osali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge wana à partir de $50,000 pour approvisionner compte na yo. Oui ko banda déjà ba demande ya ko bongsela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakanta so kwa zimbongo pa bongsela mona venir ko minga ngambu. OK. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe kombo nde soki etikali yo na mwana ezalaka kombo ya soni soki ozwaki mwana koi na kombo nde etikaka soni mpona kozwa visa d'études parce que bavisa o prise en charge eza lisusu te prise en charge eza lisusu te mpo cope wana esi ebebi mais soki ozali na besoin mwana na yo azwa visa d'études en tout cas collège décarré eza disponible mpona bana na bino nyonso bafrais académique il faut kofuta yango bien avant pour ozala na banorme ya collège décaré na King Service. Capage télévision, merci en tout cas là-bas au Holanda biso lelo. Tous on a invité na biso à spécial. Maman ni mbuyamba. To yamba a na Francine Oussa, aza co-animatrice ya émission oyo. Na préféré tous ana
Francine Aosadelo pour yépe azan a quelques questions à proposer Moussa Nzambe ou azan a katikati na biso azan en jaune et la lumière et ali bénédiction maman ani a eli biso na couleur oyo et puis single na ye ezali kobanda lelo toko beta na yema solo kaka ya musique te toko solo na ye en tant que pasteur na yebita ko se présenter évangéliste pasteur évêque azan option ni na kati église assemblée kawapi et puis dans tika maloba et pas Francine ça y est pas se présenter et puis biso mi balé tout ça la co-animation il y a émission oyo merci de voir on l'a biso partout dans le monde aux la musique na yo aux la œuvre na yo aux la entreprise na yo on lingi visibilité na yango Kapach télévision isa pour na bino nzambe ya pambola oyo okotala yo mutu okotala émission oyo ce qu'on a besoin de prière aux a besoin de kosomba disque to ko retrouver nzembo maman nya ko pesa biso ba directif nyonso boye malam na Kapach télévision. Il y a Francine de Pessinon invité la ni micro. Mère Annie, bonne santé. Santé Zamala Mingi, Nangolo Nzambe. Ok. Na sepeli comment na yo et boye madame na Kapach télévision. Passez micro na biso pas où ça. Il y a François, bonne santé. Santé za bien maman. Maman bien ce qui est bien. Qui bien Nangolo Nzambe. Ok, puis ça mbote pe ba bolanda biso après 2 ans on a invité na biso. Souka. Vraiment. 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 Quand on semble la rapper, on a tout ça à l'émission Awa. Tu es bien chrétien, né de nouveau penza. Vraiment. Les lots à chrétien, on se va à la brancher. Toujours décoller là-bas. Maman, ni tozonge pa na yo. Pesa ba batu bote bato ba ebi yo ba soutenir yo et pour to continuer siko na maman na likam. Bon, la pesi bote na ba nzambe nyonso. Ouais. Toute tendance confondue, église nyonso tout. On nyonso abengami chrétien. La pesi bote. OK. On pas chrétien té. Nous pas ka ikina mo nzambe na pesi. Merci. Bote na bilo nyonso. OK. Maman ni merci na koya na Kapach télévision awa tozana concert na ngai awa. Francine, tu as posé quelques questions. Oui. Le tout le monde va chanter comme un pasteur. Inspiration on est où t'as l'église au salarani. Et puis depuis quand au bandi koyemba? On a la question là. Bon, na question ya mibale. Ouais. Na bani koyemba na âge ya 15 ans. OK. Na zaiki na chorale ya église. Mais l'église c'est quand les lots et c'est quand la bande koyemba te. Boki maraka. Te toki ma. So bokomi ba star. Il y a des déménagements des salaires. OK. Voilà, on a la colle la yolo, la colle pe la montagne fiki. Alors l'église aussi quand on a baptême, ils a la yolo. OK. Voilà. Na bani koyemba la chorale l'église wana ezaki les étoiles de louange. Tozaki na mokambi na biso c'est à bibiche. OK. Yende mutala ki senga koyemba. Après wana tant que ko déménager to loin yolo to montagne fiki. De na bani sko ko l'église esika ni na ko sambela. Après na yo ko l'église catholique. Moi on a surtout à montagne fiki na église Saint-Dominique. Na quoi la biso wana? Voilà, na bali la Saint-Dominique, voilà, na bali la Saint-Dominique, na bali ko sambela. Mais après liba la ngai na ko déménager na lowe montagne fiki. Na la dit papa quand ndenge zalaka to quitter liboto on a dit mon papa si voilà na ki ko fa na papa ici comme papa yoko memanga alimete kaka mbele na mombele siko OK nzamba sala ki ngolu papa somba ki lu pa mo na mombele alors sika na fandi na église sika na osambela eza avenue moko kande kabuli OK. Moi problème moko yaki na famille ya papa bazaki na mutazaki kobela sœur moko orienté ki bango na église wana. OK. C'est à partir ya wana ke biso surtout il fait bozo kendara le botika bali voilà to comme que l'église wana eti le to tikala wana. OK. Samila wana église ngeza mombele na kombo na ngoni église Jéhovah Jireh. Pasteur nangai prophétesse maman évêque Nenette Mabasi. OK. Voilà. OK. Merci. Ah, vous avez quelques questions pour la maman Annie avant de continuer. On a tout là. Maman Annie, inspiration ya koyembela Nzambe. Et qui on dégeni. Bon, déjà banda bumwa na ngala linga osela Nzambe. Na zaolinga koyembela Nzambe makasi. Alors
au fur et à mesure tozokola kati na bonzambe inspiration pe eza koya eza kokola nzambe à travers musique à salaki de façon qui na yeba penza liloba na ye makasi parce na linga koyemba mingi na passera jamais journée dans sa koyemba et na tala pe baninga na télévision ba sœur mususu ba frère mususu ne bayembaka inspiration pe ezo kokola kaka ce qui tolobi kaka nyonso uti kaka na Saint Esprit te wana tuzo batela OK tozo ka pe ndamu pa baninga voilà sikoyo ko ba pourquoi ka ko banda lelo bon ko banda lelo eza décision soko yoki na nkombo wana eza kwa marteau ezobeta ko banda lelo eza décision mona zwaki na vie nanga ko banda lelo il faut na kota penza na kati la ngakolo na conseil nzambe na kati église Jéhovah Jireh oui c'est bien mais il faut pas la bible banda po yebisi so ke yo bande ko yebela nzambe na 15 ans mais ozaki dans l'inspiration au yembe nzambe te ke osala album nous ça single to sala nzembo mo be ba no so pe bayoka ezalé non ko yembela nzambe mena yo moko na église et on a vu pourquoi ko banda lelo sikoyo tango bali okomi mur nde siko sala album on a ko banda lelo eza expérience na yo moko personnel eza réalité oyo zo na mokili to eza expérience vécue to ndeni ko banda lelo eza message nazo lancer la moi na nzambe nyonso non seulement ngape na na kati nazwa décision si on vit nanga si que tamboleli nanga ko banda lelo eza message na mutu nyonso tout aiba ko changer vie na ye aiba ko changer tambola na ye ko banda lelo eza ko inclure biso nyonso tout soko zai ko tambola malamu te ya changer na ndanzela nzambe soko zai ko mutamilangwa zwa décision soko zai ko dépenser mbongo sans qu'on se contrôler, soit décision. Pour te éviter, nous devons nous soutenir. Ceux qui ne l'ont pas fait opportunité aussi, maman, yo zo bomba bomba wala zo lia au carapamba pam. Soit décision ko banda lelo, bomba bomba wala malam, dans la lobby. Donc ko banda lelo eza décision on a zwa ki Nathalie esika na wuti, nazaki na kuku. Nazo sela nzambe mena kuku te il faut la décision na ko sela nzambe na ndenge ya mokili mobimba na koma siko chantre ya international na ko yembela nzambe le lenge singi parce na église abale ko interpréter banzembo ba OK ko banda lelo siko fona bimisa o ya ngai pe na bimisa kati na ngai o nzamba te kati na ba potentialité na ngai ko banda lelo ba to surtout ba découvrir. OK. Merci Francine Aoussara. On a pas inayo. Mamani. Lelo to komi ko douter na banzembo na bino de na ici Francine banzembo beleza ya TikTok et bimi et régner makasi mais esili. Tango ya banzembo ya kalezala ki atale lelo soko yo ki mange ba ça il a biso 4 photos ana pa Denis bache frère Patrice bache matu Samuel babi banzembo oh so betna matanga te. C'est que zate mais banzembo wana kaka yango ti lelo soki batie yango so sentir pendant que ndeti zo bouger trône ya nzambe ye moko mais lelo écriture na bino ezo pesa lisusu lokumu na nzambe te biso no toyoki kubanda lelo te mais toyebi ki yo za na écriture a bien yo moko en tant que mwana nzambe elo oni ozo mona elo oni pe oyo bana nzambe bakoki ko rectifier na banzembo na bango sans jugement sans parti pris. Bon, ceux qui n'ont pas rectifié, ils ont corriger Nzambe. Parce que mon salaire Nzambe est surtout tant que ça l'inspiration est où t'as qu'à parce que quand tu Nzambe on a yembeli moi cité, yembeli mobilité, à ça quand on a si à ma couleur, Nzambe donc comme ça Nzambe. Bon, ceux qui ont que tout rectifier, voilà toujours corriger Nzambe, tout rectifier le demander peut-être tout bâtir ça. Nango peut-être mon ninga yaki nango aloba ki likambugoe. Ngai na moni esika liloba o il fallait abakisa ta plus ngala ko loba mais que pour rectifier wala ça quoi tout comme corriger mais bato bele ba nzembo nyonso peza inspiré par nzambe te ba chrétien bele ba yemba na bango mais so tali texte ezara lokola ba frère mususu bazo yembela moi si bon ce qui na koti na mozindo ya maluba na yo wana eza kwa ko juger baninga wala ko juger butu te ya conseil la nzambe eza facile tout d'abord wana conseil la nzambe eza facile ko nzembo pe eza facile te
eza penza eloko ya bino mpe bosombaka moto esala bozalaka mpe na bato bakomaka bao basombaka mais ngai kobanda lelo euti epa na mama kobanda lelo nafandaki na ndako maleme nazorekole bamorceau baparole ezoya nzambe azokoinspire nazosangisa epuis eza mpe na mosala nzambe oyo nayembi na ye ser junior abraham napesi ye mbote place azali ye mpenza asoutenir nga makasi quelque soit la composition quelque soit la structure ya nzembo nde toyembi na ye malgré ke lelo aza na biso awa te aye accompagne biso te mais aza mpenza moto aapporte un plus ya nzembo soki nalobi ke kosomba nzembo bon nayebi te so baninga basombaka moto mosuku akoya pembeni nayobi yanga na mongongo ya kitoko oyemba te mais napesi yo nzembo oyemba voilà eyarrivaka esalamaka mais non nayokananga te ke ye mosala nzambe asombi nzembo te non nayoka te osali combien des années na église? Bon, na Jova Jiré nasali plus de 10 ans plus de 10 ans ozwa rôle kaka ya moyembi to oza na babranche ebele? Au début na Jova Jiré nazalaki kaka lokola comme partenaire malembe nakomi mpe kozwa batashe mosusu na kosala nakomaki mama présidente ya bamama ya église après ntango naye kobota na mizongisi mwa nsima baninga mosusu mpe baye kozwa relève après wana tozalaka na kati ya baservice nyonso église ekotindaka na modération na okende église etindaka na koyemba na okende église etindaka na n'importe quelle tâche ya église na kosala naza mpe na place fixe te oza mpe intercessé so intercession osali nazalaka pourquoi yo moto oza femme debout na église boye yango nde misisate voilà soki nabi nakota na kati ya intercession nakonéglige bana nanga na ndako naza na bana baza na mokie intercession esengaka ozala permanent na église soki babengi yo intercesseur seke oza lokola soda ntango bayebi soki ekende bitumba esika boye opesa raison te il faut kende donc nga naza na kati équipe intercession te fona soki pepe na ndako natala bana yo mo oyebika libala tozoya mère ausa mituna nao ndenge elo ndenge naloba mama ndenge natuna ye mpe lisusu est ce que mama nyo oyebi ke lelo bacd etekama lisusu te nayebi okoti na monde ya musique parce que monde de musique peut-être ils appellent terrain mobilisé dans la landia où tu vois que bana ça veut dire que tu es une femme mariée papa zalandaku musique na biso ya lelo et quand tu moi muzoba ya mama ni on c'est la nzambe mais makambiso do mélange nyonso ya na Congo ozobanga te bangani na ilo banga te bachata bine bazaya ba mama lo est-ce roteka bakoma mpe osala mpona vente bon objectif ya liboso nanu eza nanu vente te ya liboso objectif eza le message oyo tozopesa ya vente eya nsima vente eya nsima wana eza na ngolo ya nzambe ye mwa yebi ndenge otambwisa biso mais objectif ya liboso eza na message naye kopesa na mwana nzambe nyonso tu yaya zwa décision ya vie na yo change etamboli na yo change elateli na yo change makambo nyonso tu ya mabe ozaye kosala tika kobanda lelo zwa décision objectif na ngai ya liboso ya message eza lancé mama niabi kobanda lelo totika mutakala na TikTok kobanda lelo totika kokretie ofandi boso okete sitaka pa tozomona oza bien te kobanda lelo album eye totika la crèche vraiment dadilité ya pe kobanda lelo pe bisa l'autre là pe moi mouté. Merci Francine, tu vas continuer. Maman ni, on le makambu ya maman présidente ya ba maman. Toko tana nwana. Lelo ba maman bazora sumate ate. Soto bi ba maman batika na kati église. C'est que ba mami kolo ba na mikolo nde batika na kati église. Biso ba jeune fille to zaka na kati église to tika la kana ba réunion ba maman te. Mabala lelo ya ba jeune fille. Oni yo lobi na compte intercession c'était pour na bana mike, il faut na te ma mais bino moko ba présidente ba maman. Bobetaka CTT pour na ba maman za maman nyonso na o ba sente libanda na oya ye mariage na oya boy na azaka ka maman aya bopesaka batu kimia te bino fo za ka maman la alliance daya
yango ni place oyo bouleverser ba maman nyonso na kati ya église et puis tant ba réunion ya ba maman ka ba maman kala nde to mona batikala ba jeune fille baza pe ba maman bobenga ka bona ba réunion te yango impolitesse mati makamumi ya mabe koti na kati ya libala po kala nde to yebaki ke maman nyonso azora mate ya maman mais lelo botikala ka na système wana ndeti ba mission ba maman ndeti ba maman kala église de réveil pe bo évoluer te okolo bani maman ni bon pour la réunion à ma maman tout d'abord na koloba ndingi moudyo surtout abengami kusela nzambe mais moudyo surtout je rappelle pour le moko te ya tozo rappelle pour le moko te soki na komi ko obligé batu ki boya nazo forcer bona eza mateya voilà comment ça lango accord bo forcer ba maman mateya te ko forcer te OK badnyo surtout baza na façon ya ko réfléchir ndemo te eza réalité ya mususu ko teyi na kati église et ko toucher tant sur 2 personnes 5 personnes les restes batikali wana mission ni fois bona mitu elekika lokwa mokupi eya libala ya pasi libala ya pasi komona lokwa liba la kwanga te libala za pasi soko lio otondi te ko tuta tolo te oya okuta libala okoya kokuta ba réalité mususu kuna oyo peut-être église oko qui m'appelle église oko qui m'appelle église oko tika pe ko sambe kaka libala yo osepela bamona ko olati voile libala olati voile oye bato basepeli batio ba make up mais oyo okeko kokuta kuna na kati eyebika yo na mobali na nzambe eyebika bino alors bato ya ndenge wana azouta ndako na ye peut-être azala bablessi na motema OK azouta ndako na ye peut-être atiki bana balete azouta ndako na ye aza na nyongo ya loyer est-ce que mutandenge wana tozobenga na réunion ya mama akolinga koya mutandenge wana mutu eza déjà chargé na makambo ntango azoya réunion ya bamama ayeleyeka kosigner présence donc motema mpenza na molimo na ye eza place te OK yango wana il faut kozwaka temps ya kolendisa bato conscientiser bato et puis kopusala mpe pembeni ya mama nyonso oyeba vie na ye maman asalaka nini na vie OK bon ça va suivi suivi ezalaka na église na biso OK na minute onga aza mama présidente te mais mama mosusu nde azokamba bamama na église en tout cas basalaka suivi soki mama moko aza na problème okendaka to assiste ye soki mpe mama moko aboti tosalaka mpe mwa tinchangi na biso mpe toke kotala ye to assistaka totikaka te namoni okumisi pasteur na bino aza mwana mwasi aza mama amoni omatisi ye pena na mafuta nyonso ebongo bato balobaka mwasi akoteya te wana na chere mane neti mabasi aza na epakwa yaya soki ye te me nde toza mpe te ti lelo ndela aza te mama wana antuka akambinga na nzela losambo na lolenge ya osakana te naza na batémoignage ebele ya malamu mpona ye ebele alataka kitambala na chere alataka kaka maputa na banzambala alataka barobe bon tozaka mpona kobanda lelo tokokota kaka makambo ya vie privé ya bato mosusu te mpo bato ebele na église ya yo oyebi eza na baéglise mosusu baboya mpenza mwana mwasi na chere ya kote epesemeli motu nyonso OK ntango bible ezolobaki allez faites de toutes les nations mes disciples na moment wana balobaki te ke les hommes allaient les femmes restaient balobaki bongo te balobaki allez dans allez wana eza koinclure na mwasi na mobali na kati parce que nzambe moko asalaki différence te baeglise eza ya ndenge na ndenge ya mosusu mpe bakopermettre mwasi ate azali mosusu mpe bazoboya donc nako kokota mpe ana mozinga wana te mpo conviction ya moto tokoki kobetela yango mpenza sete makasi OK tozomona bamama bazozala vraiment na bafamille mais kokotisa mpena base familiale ke bana il faut losambo mama ni ozalaka na bana ndenge nini mpo tozomona liwa etelemi même na baekole en tant que chrétien okoloba nini parce que négligence mpe ekomona bamama ebele kote wana négligence ekomi pakasi kote wana omona mosu akeveye lelo lobi akoti retraite lobi akunaki réunion ya parent ana ntango opesa bana nde mateya te ana ntango kosalela bana devoir te
ata mpe na ntango kolakisa bana te ndenge ya ovivre na mokili mpo tomona baréalité c'est ça ebele bakota bamama basambelaka eza makasi kosambelaka esili konéglige foyer na yo mama nio oza mama na kati ya ndako oza mpe na bana. Bon nakoloba boye nakopesa na exemple na nga moko nga aza na bana basi misato na 2 garçons. En tout cas nabokoli bana na nga moko nabokoli bana na nga na lisungi ya motu te kio nazwa ndeshi te. En tout cas nazalaka nga moko mama wale moi moko bakokoya korendre nga visite mais ya parcours na nga mpenza nazalaka na bana badevoir ya bana nga nde nasala réunion de parents nga nde nakenda problème na école ya mwana nga nde nakenda nga nde nalanda. Bon ntango nzambe apesi yo mwana il faut koveille, il faut kotala mwana oko kotika mwana ka ndenge wana te mwana aza appareil te portable te ozokitisaka bongo nyonso olingo yo ozo te il faut kolandela mwana lelo bana bawa mpe bana baekole toboyi te makambo euti kosalama awa ya mwana oyo abomaki ninga na ekole tozona likambo wana totia pembeni lelo oyo telefone ezobebisa bana ebele na ekole bana na biso puberté ezalaki mingi ba 15 ans 16 ans donc moi na comme manifester moi désir olinga moi chérie mais actuellement bana biso bazobanda kolinga ba chérie 8 ans 9 ans 10 ans à travers ba dessin animé à travers la série autota la télévision à travers ba blog autota la téléphone maman en tout cas pour la ngai maman chrétienne il faut qu'on l'année la moi maman chrétienne tala âge ni ko pesa moi no téléphone nzamba ko pesa mbongo ba pesa nyonso za nango mais soko baby éducation ya bana ya mbongo nyonso na mai nyonso na mai ozwi mbongo na yo osomeli mwana téléphone mwana za na 8 ans oui landela téléphone mwana talaka nini asalaka nini téléphone naza na mwana nga moko mwasi aza vraiment éveillé aza na âge ya 12 ans aya une fois koyebisanga na ndako maman il y a mon ami à l'école qui a amené le téléphone. Il y a des histoires dans ce téléphone-là. Ah, maman, si tu vois ça, maman, tu vas regretter. La tournée, c'est quoi? Moi, je vais expliquer que je vais le téléphone. Moi, il y a 10 ans, je suis allé le téléphone, je suis allé à l'école, je suis allé au Batama. Regarde, chers parents, quand je suis allé au téléphone, l'année la téléphone eza la nini na kati l'année la téléphone eza la nini na kati bana bakomi ko déverrouiller ba téléphone bakomi ko tia ba code bakomi ko verrouiller ba téléphone ba tia ba code moi na 10 ans zo bombelo ni na téléphone moi na 10 ans ko tia code na téléphone pour abomba nini pour abanga pareil au monde lo en tout cas côté wana na ko senga vraiment la maman nyonso tout ko sala nzambe za malamu mais amen to négliger bandako. Ok. Alors ça comment déjà na suka ko libérer maman Ani tozongi ce qu'on a thème na biso ezali penza ko banda lelo. Maman Ani n'a posé moi 2 questions, alors ça pas posé ma question pour to comme na biso na suka ko banda lelo et ko bimaka ko banda lelo eza déjà na ba plateforme auto yebi ko banda lelo ce qui va bazo yo même sur na fête même sur na séminaire to ya côté AP parce que vous avez déjà président ta maman c'est que maramboano za na ngopene komela église mususu to libota mususu couple mususu e cause appena besoin na wa osala ndenge nini o expliquer biso but ya passage na yo avant Francine Pazo Maluba. Donc ko banda lelo essaie bima déjà. OK. Na banda déjà na audio na mois de juin je crois. Après quelques temps, nous avons fait la clip. Ok. Et ça, il y a la plateforme News. Au comment il y a la chaîne na yo, la page na yo. La chaîne YouTube est Animboui officiel. Ok. Officiel avec 2 L. Voilà. Sur Instagram, nous avons un compte là, Animboui 2022. Nous avons un compte TikTok Animboui. En tout cas, ceux qui vous ont besoin d'atteindre, ceux qui vous permettent de faire ouais. C'est ça. Le numéro d'Anga WhatsApp est 081 301 94 97. La bandeli 081 301 94 97. Ce que vous avez besoin de maman, nous avons besoin de vous. Après ça, le téléphone est intermédiaire pour y Ok. Il y a l'église, en tout cas. Merci Francine. Maman ni single na cheza ko banda lelo de to chukuluba siko maman ni uzana orchestre tu as un groupe d'accompagnement uzana ba sœur oyembaki na bango ezandeni bon tous monter groupe d'accompagnement
na frère ya église na frère mosusu pe ya libanda d'ici là évolution eke malamu fiche obimisaki bon fiche lokwa naza na promotion nazokende makambo malembe d'ici là naosala yango na oya nango. Je crois que maman y a pesaki numéro de téléphone. Nous sommes à besoin. Maman y a kobeta kobanda lelo na église na ye, eza message oyo azo lancer na bana nzambe nyonso ya monde entier. To consommer nzembo wana eza single kobanda lelo na ba vie na biso. Toza ba problème ebele, to na ba réalité to viva, to manzo ba malade. Donc kobanda lelo kota kimera motema na yo kobanda lelo yo kanzembo mama ni en tout cas eko consoler biso. Nous sommes ici au Zouani, Serre à Nimboui, à Biso, Nzembo Kitoko, Kobandalelo. Donc, nous sommes consommés Kobandalelo, lui, page à Nimboui, officiel. À Nimboui, officiel. Donc, nous sommes à côté à Nimboui, officiel. Alors, nous Nzembo Kobandalelo, Toyo Kamoto consommé, en tout cas, aux abénis. Ok. On peut se faire citation. Après, maman, il y a fait sa citation, on va remercier. Moi, je vais vous faire extrait à Kobandalelo. Ma salutation, la famille Mouyamba, ma soeur Fifi Mouyamba, moi, on a Stécie Sambo, famille Pongola, bana limité, nyonso, maman ni yo, bana limité, motel Fiki Ndor, tout, oh, bah, maman ni. Bobeta Animbui officiel. Vraiment, on va s'abonner. Bon s'abonner. La Capache Télévision pour la émission Oyo. Merci beaucoup, maman. Merci, en tout cas, merci Francis Aoussa pour la modération. En tout cas, maman Ni, tous les autres qui bandalelo mouquette, namo AKP là, et puis bah remerciement, et puis ngala souki si ngala tiki bino na maman Ni pour souki ça AKP là ngala Francis Aoussa de tiki bino en tout cas. Grand prêtre père. Vraiment. Makasi, on la moi na etia na TV, c'est ça. Kombo nani papa? Kombo papa, kombo na Serge Liwanga Simba. OK. Remerciement na ngai mibale na pesi na famille nanga, famille Muyamba. Et surtout ma production Let It Shine. Merci pour la distribution merci pour la nyonso zo sala pour la maman ni en tout cas Nzambia bakisa susu mayeli abakisa. Amen. Amen. La koyeba parti ya kobanalelo ouais. Kobandalelo kala komalanga ya Yesu kobandalelo kolukanga na shida teo moninga na komalanga ya Yesu kobandalelo kolukanga na kapela teo pardon kuna toke diangulu teo mani Yesu kobandalelo Kobandalelo kolukanga langa mo wana te. Vraiment. Komalanga ya Yesu kobandalelo. Ah kobandalelo. Voilà. Merci. Bye. Capache TV. Capache TV.